En tout cas, na pesi merci na bana lingwala. Balakisi penza bolingo. Balakisi penza ke mutu na bango o bamande ko luka yeyo. Tolobaki na bango ke boloko silaka. Lelo boloko sili. La lutte continue. Tozo bundet longo tozali. Mais oyebi ndenge zalaka pour remplir ba document. Oyebi l'état congolais ndenge zalaka malembe. Tozali na bango. Lelo tokokena mukeba malembe tinda. Tole bana mukeba toye tozo mukebai. Toye kozwa mokebai tozo wana lingwala po azamo na lingwala wana papa na biso toza na posa na ye toza na posa gouvernement atika ye abima azonga na poste na ye asala musala na ye ndenga sengela tuna yango Mbote papa nazili kwa kasi papa fana kapesa bota kapesa kolela na biso ndego tozo papa papa ka chef kwa biso to lelemi lelo ni ne sila lelo ni ko sila kate makiri kutasala mesila bongo ene sila to ela ndenge tozo ena nko to misena nko ma sila kana nko papa azonga muso azongi nda lupango zo bazongi sanya bazongi sa Mbote papa, ngana uti na ngalema justement na défaut. Ngana ye pono no be Mike Mukebai. Moni ko depo ba fati o sala. Nzamba la kisi ke o fo pasteur. Toza to juste. Yo do pasteur solo o so côté li maman nzamba a posa. So mono le bi pasteur. O la nzamba na tsemo data a jona nzamba makambu pe. So zone c'est la mutu salaire na ye ata père d'enfant. Ata na passe moi si na ye na bana. Il faut pas na lia batanga. Zongi c'est la bango pour tout. Oui, le mec qui est pas bima. D'accord, otolo wande nini lo de ba no saki mec qui est bima tolo wande. Le lo zo bima. Biso to bon justement toi qui a parti bizarre. Mais si biso bazo zela, bazo za avocat baya pour abimisa justement na 13h lo ba abimisa. Donc toi ba bizarre, to kuta net na kati ya bito za l'aise, on malelo. Mbote papa na utilingwala na sepeli maji mukebai azamo lobeli na biso papa na teka kalisute aza papa social abanda kosunga biso akomi nano na parlement te esengo na zanango na lala batika mukebai. Merci père apona sorta maji mukebai mukoso muto l'homme de vérité. Bango bakanisa kisoki babombi moto na sali bumu bakozala bien baziki lelo yango maki mukeba yazo bima lelo mbote papa nauti na lingwa la papa susi na ngai na ye ko bimisa beton na biso maki mukebai oya longa bitumba po bukala ba vérité ba jaloux nyoso na mai we batika mukebai sala musala na ye batika mukebai sala musala na ye lingwa la nde muteponako Mukonzi mbote papa. Mauti pela la kati ngaba na yeka pona mkebai kola ba vérité. 15 millions na biso tozwango. Bakangi muto innocent pour alobi vérité. 20 ans mkebai bomaye. Lokola za mwana mukonzi ya solo. Vérité triomphaka. Ata bakundi na se mai. Lelo aza Moïse ya solo. Papa. Yesu bima lelo. Basala ki manevre lokuta ya ya. Yesu mwana na Nzambe. Bakonfonda ke na barabe. Mais Yesu lezo aza mokonzi. Vérité ata ba triompher. Vérité ekobima. Vérité nde yango lokolo vérité azobima. Obima. Mbote. Ngane bena mwana lingwala tesi. Bato ba vota ko honorable. Siko nini yango na honorable. Bolingi benane si nini mo pa bibala bala osuki presse linge inda lisusu. Presse linge inda pa bibala bala. Yo ka sa puissance. Est-ce que biso to bossa na pa bibala bala? To bossa ni yote makam 15 millions ana 15 millions to bossa ni te makambo ngo lisusu linge zonga. So de bouton boye na 24 na nini wana croisement nini nyangwe bota la manzanza pamba bakangi esi la tia neni bopesa biso combien de mois pour na so de mutona siko to continue neni
umonya okosambwa tozana yo awa Message. Le peuple congolais vient de gagner une fois de plus. La libération de Moukébaï, c'est la victoire du peuple congolais dans son ensemble. Le peuple n'a pas abandonné Moukébaï. Dans ses prières, dans ses vraies prières, parce qu'il y a prière et prière, le peuple n'a pas abandonné Moukébaï. Nous avons gagné. Le peuple a gagné. C'est la Cour constitutionnelle qui tranche, qui constate des infirmités, des incohérences dans les chefs de ceux-là. Ceux-là, je cite Godempoï. Quand vous prenez les règlements d'ordre intérieur de l'Assemblée délibérante, il y a une disposition. Soyons intelligents, soyons intellectuels. Le président de l'Assemblée provinciale a la mission de protéger les députés, n'est-ce pas quoi, provinciaux. Lorsque Moukébaï se retrouve en difficulté, Godempoï s'est comporté en antichrist. C'est ridicule pour eux. Les droits viennent de gagner face à la mafia politique. Parce que la feuille Moukébaï, c'est un montage. C'est de la mafia politique. Un élément aussi fondamental et important, les notions élémentaires du droit. Nous avons appris, nous avons entendu qu'il possédait 15 diplômes. Ces 15 diplômes tombent en nom des boudins. Tombent en nom des boudins. C'est-à-dire, tout en étant détenteur de 15 diplômes, vous ne maîtrisez pas les notions élémentaires du droit. Notamment quoi? Les caractères contradictoires. Moukébaï n'a pas été entendu. Moukébaï n'a pas été entendu. Ici, je parle sous contrôle des juristes. Je ne suis pas juriste. Parmi les éléments élémentaires du droit, notamment les caractères contradictoires, ce qui a échappé à Godempoï. Ça a échappé à ces messieurs-là. Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle vient de démontrer les limites, aussi les infirmités de ceux-là qui pensaient faire de cette ville leur poche. Nous sommes là, nous assistons, Kinshasa, aux enfers. Même Namboka Onengezabwe, bateau basali ba crime ba bomi ba Rossi Chimanga, ba bomi ba Thérèse Kapangala, ba bomi ba activiste congolais belé, ba bomi ba taba droit de l'homme belé. Baza libre bazo telengana wana côté mwana ba jeep batie maboko libanda mais oya biso mwana mboka Maki Moukébaï alobi kaka vérité ya pamba oyo bozwie boyingeli na prison makala yango tolobi non et puis tokolemba te toza ba congolais oza mabela ba koko na biso ya République démocratique du Congo le tinima te tobota na congolais mutumo pata bundeso na mboko azate a part biso moko yango tolobi makambo oyo fosila soki mutazo la vérité faut botika ye tomoni même na poto kasi a pa ko bima boko sepela te comme justice sali musala nango état de le sali justice et sali musala mabe azaki mutu akokaki koumela na place ote qui ba moi oyo Maki Moukébaï sali awawa justice eza mabe ezali ko kufa to ebita justice oyo bango ba oti ko nommer sikoyo soki pe ko sala musala ya malonga mais ce qui est consacré à lokola oyo ba oti ko kende et ko sala mabe mi parce justice asali musala mabe Maki Moukébaï azaki mutoyo awaki ko sala même 2 jours
azwi abimi bakoseli makambo ya okosela ti Mike Mukebai na moment oyo aza kobima lelo abeti plus de 3 mois en prison. Merci beaucoup mon mboka boyo kolobani. Bon ngai lelo na koloba ezaka que on est content parce que mon mboka Mike Mukebai azoza la relaxer kala mingi te. D'ailleurs, partout dans le monde, et là que tout le monde est la justice. L'appareil judiciaire, ce qui est à ma caisse, c'est que tout le monde est liboso. N'engagez moi n'amboka la kanisa qui moi n'amboka Mike Mukebai pour la dossier moro besoin de fondement pour la République. Tout ça, on appelle la justice congolaise. Le rôle de l'Égypte de tout le monde l'amboka, bah toi, bon la vie sur Rossi, tu manges Kendi. 2 ans déjà les 25 oyo, na mabele. Thérèse Kapangala, Hussein. Bazebele, Floribert Chebea, Bazebele, le militaire devait être Calicine, Bazebele. Tout le monde a tous autant mamie tout ça que la justice congolaise est inquiétée bango. Comme justice que lever Mboka, to se peine une lingisa oyo, la justice congolaise, et ça au sein dans le moment oyo. To sengi pe boye, justice congolaise. Biso to sengi na procureur général près la cour de cassation. A se saisir un dossier au tout moment militaire, mouvement citoyen, tout défenseur à droit de l'homme. Parce que tout le rôle de il y a un autre sengi bisotage qui bilingue, ne peut pas prendre sango. Bon, faciliter bisotage, na kolobela rali comme autant ils sont rôle au niveau nanga yangoana. Merci beaucoup mon mboka au commandant ni poto ko ba mamba les 15. Tout d'abord na pesi mobilisation o ya bateau baye, c'est pour vous dire que non moko na biso honorable na biso to bunda na ye. Honorable to bunda na ye mbala na mbala to monaki bazizi na biso ya Congo oyo bakangaka bato ya FCCT Mike Mukebai azalaki na ba droit na ye bomonaki bakangi ye bavandisi Mike Mukebai na kati ya ndako ya prison. C'est pour vous dire que non prison ezesika ko boma mutu te. Malgré cela bakangaki Mike Mukebai azalaki ko répondre na batata o bomona ka ba parlement balali mabumo vimbi bana na bango na poto juge ezalaka incapable ya ko kanga batato bayiba batato baboma bazolala bapongi. Alors biso tant que activiste to komema Mike Mukebai mokolo ya le 15 mars to kokende kotika ye tin assemblée provinciale Mike Mukebai ako siéger Mike Mukebai ako vanda ba action kalate zozonga bakanisa ki kwa babomi Mike Mukebai ngana bengaka Mike Mukebai aza soso batia na kati na sambeto sosa to tia na sambeto ko polate le contrat ko tazala lisusu bien protégé balinga te toyebi ke no bavandisi biso bazela batu balemba batu bakolemba te toza lisusu ebele toko nga kutu boye nakomaki depuis 9h balobaki 11h tozomona tobenga nani boye telefone ekangi papa oza lokuta soki boboyi tokokota biso nyonso na prison tokobimisa Mike Mukebai oyo aza eli na biso soda ya peuple congolais nayebi ke no batata ya IDPS batata ya FCC tosengaki libala ekabwana boboyaki Mike Mukebai azoya soki bino bokoki te Mike Mukebai Godin Poi ero aza azobanga Godin Poi ero ozotanga verse tokoleka la Mike Mukebai bandal bokomona biso avec forme ngana tolobaki justice asali mosala na ye seka batu oyo balongolaki immunité na ndenge ya kobombana il faut bazikende wapi na boloko seka bato bafingaki liboso bato il faut bakende na boloko mais ce que j'encourage ezaka rapport ndenge na yebisa batu Fachi Beton Kabila Masson. Pardon? Fachi Beton Kabila Masson. Mais président Félix Antoine tu peux bon changer ba magistrat. Que azlakisi ke apesi Masson na ye moyen ya ko construire beton ndenge sengeli. Po ba magistrat na soto landi bango kaka la plupart baza bato FCC bato bazaki na ba fonction déjà. Tozaki na posta to mona bilongo ezaki te. Mais bazaki mama so fandisi nga émission vraiment na nini na ko banda ko lakisa moto na fonction okipa. Moto abundisa Moïse Katumbi azonga na mboka te. Bomati c'est grade. Nobi abundisa ba opposa musu basani. Babi mamboka c'est que biso to ba résister de to kanga ba koli po kala mingi te ba Holanda biso na moto abongo. Moto oya tele magina papier lobi fayulu recours na yo inacceptable nini kuna bomatisie ezaka bato bazaki nani elakisi Fachi Beton mais Kabila Masson beton ebujaka te beton esalaka mosala te
Pour nous expliquer, bato ba comprendre te, bato ida pas Fachi Béton, bila pas beaucoup ça Fachi Béton. Balinga kola ki sabino que Félix ne va rien faire parce que il est fabriqué par Kabila parce que Béton ça fabriqué par Mutu. Muelon de Mutu ça fabriqué na Nzambe yemoko. So baba ki Fachi muelon, wana tonga to baba jouer na Matadi, ba ye na Nzambe ne Mutu asali nini asali. Meta babi Fachi be yoka siko solution à Béton. Bazui Kabila maçon, architecte Kagame. Afandi alobi Kabila loko anda kuno banda ko tonga ba kino ba bioti kango bongo couler beto tongo couler beto ba mona ke ezana au chantier ba tika osa nini on continue Sassou ingénieur Sassou paye apese ba plat allez moi no Kabila ndenga zaiki bo azui pau Corneille nanga azui ndeko na biso Félix ezaki ciment pour ciment so tiki na ciment sa na malile sala ni ekanga makati ekoma libanga ya zwi yango bongo avec kangama azui ndeko Félix ciment azui Janine Mabunda Zelu azui Alexis Tambwe Mwamba Kayu azui Vital Kamere bande de fer azui Kingu fil de fer o ekanga ba bande de fer azui Corneille Pau abalusi ale Jean-Marc Abundi yaka cantine allez Nemi Singa bon matisango likoto couler béton banzo couler béton binoka Fachi béton oh ba pesa lokumu na béton te ba pesa lokumu na maçon azo sala béton et qui est le maçon qui fabrique les bétons? Qui est le maçon qui fabrique les bétons pour ba pesa lokumu na béton? C'est toi pesa la ba lokumu na ma